ozwa car etika biso nesika mo boye na désert car wana soki biso balibisi biso libiango wana tata libio balakisa biso boke ga boye bozata une semaine 2 semaines na nzela na makolo papi gene ngande ozomona ngana yo awa donc nzambe nde alinga ngai via motema malamu bandeko nyonso bayebi nga bayebi motema na ngai naza tellement motema malamu ya osunga bolamu wana nzambe azongisa à l'époque na les musulmans mais nzambe bimisela nga mai na désert ta naza ba témoignage moko donc terrible sona bina betela o 2 semaines à makolo 2 semaines en zela boke to mona mirage au moins mirage eza on dirait mo ebeti na se mo mabanga mike bo mona ngo ezo pela neti mai babenga ngo mirage neti prince net au moins na prince mo ebeti sala neti mo mai siko tozola nango sola ndi bu mupepa pamba mais ezate so botie pas bobo longoli mu tempête ye boué longoli donc nzela boke boye bite ni à gauche ni à droite boke ne ka bon ti bobi malibi so be boko malibi so be boku fa des mais siko felia kufa fa des master moko ya Nigeria akufa na désert boy to kenda ye anyokata molimo baobi to zela ye bati musuba bi to zela ye te musuba bi no to zela ye bon tellement mitema na biso ka mai pe sa te po to kufa ka nete na désert to zele pa matsa kati motema na zui tricot na ye ya pembe na lomponga mana la encourager na longola ngona lokinze te moko na tieboye na to tika mabele to beni mabele ka boye likolo na kona ina tele kolona na bimai na mwasi mo comment déshydraté na bimana mwasi mo boya Nigeria petite moto zalaini na Nigeria to bimana to kena neti Libi na wala petit momina ngapo mwasa zalaika ye wana to ebiseka suba to mela masuba masuba mwasa la énergie makasi ndeko yesolo soki o melango yoka posa maite nzalate donc pendant peut-être 2 jours à l'époque ngana mela masuba ya mwasi ngai ya ba témoignage à ralinde ozo ba rale za bien na opesa témoignage o ezate ke lisolo ya mutu ngai moko ngamo yo yebi na mela masuba na après to komo te kango va bi masuba na ngai na ote kango olingite otiki bato bakomoya 10 000 francs 10 000 francs c'est fait asubi bochena nini opesa ndeka suba kika to tsango na mulangi ya mai opi to komo teka mwa kopo boye 10 000 francs donc so melango kimisi posa so melango kimisi onzala posa mai nini papatika je suis déshydraté ngando to mela masube veto kende papa to kenda bande kwana ba Niger na ba Ghana ya tambola neti ba chameau ba Ghana na ba Nigeria ya Niger na ba malien ba sénégalais bango ba avancer na tika na EV bino mbalela mosiana papa to beta presque journée mobimba to komisika mo boy na ibisi nzambe na obi nzambe sunganga yi soki ma oyebinga na kufate yo kelanga imao papa natala na moneti mai na pusa na boye natala na donc mai ko na se ya ba grotte tala descend natala esquelette mutu akufa ifo ezala yake ozwa mai arata kweya esquelette lala maboy donc mi kwa nyonso donc eza ma place alala makabo so epe congolais so epe nani oyebi ke moyen na kitate na kisi ko boye na contourna ngo na contourna autant na kiti na mon squelette wana tata na sakati biso to abateke na sakina bita yo yaki na désert na ndenge na yo okufa na ndenge na kombeka kutu kolata nzoto to la muka obeta ngai tika na zo mai na ngai mbala moko na zimai to na zimai et vesi akoya déjà akoya de vani donc sama iwana pe akufi donc sama iwana akufi po masuba si de sila ki maya omelate après 2 jours ndeko na ngai sikoyo ta una okende na sota la ka squelette ona be so la mukelinga sima yo kanganga te so la mwina da yo meko la mukate na kipa na mati na komisko lukeve na komuluka papa po na sala presque ba 2 km
presque 1 heure du temps nakomi siko nakomoluka ye pa namona siko kuna namona ndire mo eloko mo boelana nakende boyeve naki na panzie mutu na sopeli mai na mutu na sopeli mai na nzoto na funguli munoko na ye na melisi mai po ala mbinga tala munene na melisi mai mbala mo utangu siko namona ningani na wabi la Mexi basi on zalai na misilma la Mexi alors sikoyo ala muki tango ala muki eloko alboso ibisanga abi isa bon vraiment à l'époque biso yaki balianga no bala esprit mabe tata balianga no ba mama na be esprit mabe maman l'esprit donc yoku tsome koloba tali kokwa pa bango donc azo diminuer li kokwa na go ezo ndi azo réduire yo donc oser l'autre côté pa na ye pour ba série ko biso yaki nzele kangama esko to comme un système à forme donc ebene maman sananga Chirek Munzeli na pesi ombota oke ndo somba Marité François Girbo bani na beno bigande za la zone c'est comme na donc to comme il forme ba babit ba nini donc moi le ngé kotaki mais ba neti kolinga mwasi okomona no mwasa kitoko ndeko na ngai vanda no ga po yo bele estomac bo lobi ba obenda oye batu nyonso ka mwasi na mo batu nyonso tour de rôle donc c'est que moi si mabima na ndako awa akoti awa alongwe awa pe mbongo isili akoti awa alianga no sans pitié côté mama ayo ke pitié nde ye pa akoluka là. L'homme prudent voit le mal de loin. Baninga tango kokie Papi gene tolobe la vie 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 Yo suis sauté par Nazaraka moninga na yote ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki Nazaraka moninga na yote pena kotikala kozala moninga na yote Papi Gene tolobe la vie Mister Siatoul Nazalaka moninga na yote Papi Gene tolobe la vie est-ce que nga naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te zaza totikala kozala baninga Papi Gene tolobe la vie Ambro Jenny, Papi Gene, nazara moninga na yote, Papi Gene, nazara moninga na yote, Papi Gene. C'est impérateur et Modogo Jaffa qui fait des Finchman. Papi Gene, tolobe la vie, est-ce que nazara moninga na yote? Est-ce que nazara moninga na yote, Papi Gene tolobe la vie? Nazalaka, moninga na yote, je suis pas ton ami. Papi Gene tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gene tolobe la vie. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Botiaka nzambe liboso ya to bondeli Éternel notre Dieu to pesio merci les dieux d'Abraham Isaac les dieux d'Israël Père de gloire na kumisi kombo na yo ya kokuta nsangai na ndeko na ngai Papi Gene yawe tozalai na musika toza ko solola to ebaite un jour ke tokoyi kokuta na lisu na mboka France yango to pesio merci parce que makambu na yo nyos tout et s'accomplissaka kolona tike mission na maboko na yo pambola yawe nzambe te chaîne o tolobe la vie pambola Papi Gene pe pambola nyoso azako sala nyoso akoyi ko bundisa eto mutu nyoso kolokuta na ye
tika ete chaîne oyo emata lisusu lolenge na tie makolo awa epambwama na kombo na Yesu Kristo Masia banda na biso lokola alpha sukisa na biso lokola omega dans le nom puissant glorieux de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Amen. Papi Gene. Olivier, priez, on le salue bien. Amen, amen. Priez, on peut na sentir ngolo et maman na ngolo. Amen, amen. Voilà. Vraiment ndeko na ngai. Félicitations d'abord. Merci. Vraiment Bozu vraiment relève. Ozana kombo munene na utima musika na Amérique. Donc batunyo soju Brésil, États-Unis, Canada, Mexique, Argentine batunyo soga Papi Gene Tolobela. Na je bisa na wana ndeko nanga babite wana ndeko note po ozoluka succès. Oh là là. Vraiment. Bon voilà bino bato botaki doute donc Charman yeyo. Ezapena ya lelote donc oyo pena soldat un pico ya tongo donc deux fois que tout est alors on a un binani bon pour nous présenter à Liboso comme on ngai pasteur Jansi Kalisa batebele oyo bayebi ngai kokola na ngato na nzela to tambola babenga ngai Issa Isasi, Issa Jansi, na Maroc de babanda benganga Charman Issa. Les grands Mombélois. Lelo ya minga na casquette, ya pasteur teme na casquette, ya Aliangando. Donc il tobeta mama so Aliangando. Donc comprendre ce là ce que to so masola Aliangando, ça dit to so là. Moninga na obenge komba Char, c'est Char wana la Charman. Donc ça dire moto a fongola nzela pona batu belé baya poto. Tant batu belé. Moni l'ingratitude est condamnable. Biso to zala wana ngalo bana ba vérité. Mutu mo absanga me yo beti fi na yo moni ba chara ba vie on na beta yango to so lelo. Très bien, très bien. Rien ne sert à courir. Aux appels muté à ma bêté et fout rien. Moi le temps le na chara to so là. Voilà. Char, betela bisonano na kino za mwana commune. Bon, ngana kina za mwana ya Limete. Né à Mombele. Grandi à Mombele, mais ba master par-ci par-là na ba commune oeza pembeni ozi balemba bangaba Kalamu. Donc il nazaza na ba master aux environs na pe tona donc ba commune na nyos to za ngai mais nazama les grands Mombelois. OK. Donc moi Mombele mais dans l'assemblée c'est un Kinois congolais. Voilà. Voilà. Alors tu as bêté absolument le solo yo obima Kinshasa na nini? Bon, ngana bima Kinshasa depuis 1995. Na France a bolobaka 95. Donc depuis 1995, donc les loma 28 ans ya rallye. Mande fo yo zo mono ebimi na nzela, ma libandi ebimi na nzela. Donc voilà. Na komi mukolo mana na évoluer mande kende na nzela. Siko yo bima nini na pesa ko bulo bima. Bon, ezara nini? Vraiment ko bima na biso toza tout ça là, vraiment bateau, tu envies d'abord poto. Surtout, j'ai beaucoup de soit qui m'a album. Donc, pour ça, j'ai battu kalopang na qui est poto. Si qu'on a comme ma boule et du coup, bah camarade moko tout ça là, ba opembeni, ba bimi ba kenzela rallye, ba bibi, ba komi Cameroun, Nigeria, Mikili. Biso pito yo ka wana na banona nde ba vezi ko mulele ave na pesi mbote na mboka Côte d'Ivoire ziko mulele vezi kwa yo bima banona 3 apesi biso courage alors ngana ko bima na 95 alors to na bimi to bima na master nga Gibua Gi na pesi mbote Gibua na États-Unis yango wana Gigolpes. Tu as dit Bimanagi, Nagibu, donc tu bêta qui tozu bateau na libongo baramoto, tu bimiti na akula donc papa ya bate dimola vient nangai. C'est que papa te dimola mutape sanga idée. Abi petit nangai. Yo ndenge linga poto. Nga naza capitaine ya bateau na ko mema yo
ti nakula nakula kuna oke okoti ne na memai bato moyo bakendaki alors naoyoka conseil wana ya papa ya Teddy Mola oui à quoi ça sert na pesi ombote Teddy Mola deux fois te prêtre papa na bango tango ebisinga boye koma iki poto kende santé na ye bujaki ayesko kotianga contact na camarade na ye to ekobima na 95 wana je crois ezala na ba novembre 95 to bimi ngana gibua pa gemena pardon akula tozui tokiti na bateau tozui car gemena gemena tozui car zongo alors à partir à zongo tokati mai ya ubangi oui tokomi na République Centrafrique serango vraiment ezalai ma sera patase alaima ba rebelle balingai ba renverser pouvoir en place tokutana mana mbiskat et na problème na bangi to vandaki na gi et pas mamale ki na bango alors to vandi na Centrafrique to vandi na to beta presque ba 5 mois kutu ba benga ba godobe to benga ba bandi ba voyez ba godobe ku ba bimela biso ba botolanga lar ya kima benga mbila mutasoba mbongo na olingana koma na oti Lagos to bi ba botolinga ngo mbila intervention ba zongselinga na bisi gimboko to vanda te mevo to kinda na Cameroun to ke okanga makuna to zuka wana pa to bimi mbayimbum eza première ville ya Cameroun na République Centrafrique eza la marché to bimi ana après wana sikoyo to wana eza côté anglophone ouais côté anglophone oui to bimi ana après to car Maiduguri to bimi nzela ba Onitsha Lagos donc on vanda sur Cameroun ça dit Cameroun betango ndeke na Cameroun ma to vanda te to lega presque 3 jours kaka ndeke au kata to bimi ma na Lagos tito bimi na Nigeria to bimi na Nigeria to koma Lagos esika ba film ebanda okomilego bino mbale ngana gi to koma boye zela à partir à bino leka nzela ya Kalabate to leka nzela Kalabate biso to leka je crois frontière ngo ezalaki kota ba Maiduguri ebima ba côté ya Kanu kota ba Kanu kota ba Kanu to bimiti to ye Onitsha Lagos alors to koma Lagos wala nzela kota Lagos mona population ya kusaka donc mboka moko population donc oui. Donc papi gene Lagos ya mboka moko epesinga formation moko donné na zabwe na banga lisuli wate na banga ka désert na banga elot aliangando donc to komi na Lagos alors donc to komi na Lagos wana bayambi biso na viezi komulela aza na Côte d'Ivoire wana Pierre Mpaka ayambi biso après azwigi akiotiki na fantasy de et pas ba master na ye alors nga zwinga ya meminga pa ya fantasy de zalai na koto koya okoya donc fantasy de côté invest invest fantasy de ndio zaki ya pembe bo wali yango wana baba sule oui yango wana mama no sala ko na tunde voilà yango wana to kombi da fantasy de to tiki gibu anga ba meminga siko na kosoko et pampaka na ngai Willy Banza azapa ya Willy na pesi ombote Willy Banza ayambi ngai après bon ameminga ye pa ya vie Léomba paix à son âme grand abisso akufa bon paix à son âme ameminga wana to bando vanda ba film siko e bandi donc mboka moko tellement pe na kine lo côté donc na kimbi ya osakana te mais kokimba ne alaika po ko tsangeta d'esprit siko le ko komaki ba yamba kyonde bon ta ona komaki via ya mbinga ibisinga bimboko yo oina la ringa bivi na ine lo tabi premier gars faut sali yango parce que awa kozwa la te boulot ezalaka te batu ba vivre na business ou be batine lo mbongo chef na poto siko na poto nga pe chef azaki ngam tunoki obana poto ngam no comme chef na binzambe bakambo yo alors quoi arrivé que j'ai bisinga ba auto débrouiller après vieux sika zalaki
epesa epe mwa mobulu na makamba palin ayebisinga bi bon yo za petit na nga nayebi te soki tokosala nde nini après siko naye kokutana na ofuyika na omona master na nga Chirac Chirac Monzeli mwana kwa oh Chirac de London Chirac Monzeli na pesi ombote na okuta Chirac Monzeli na ba défunt Sebo Babale, Alain Jouerbo, Babale, Père Sona. Oui, c'est beau. Na ovana na bango, na okuta na ba ya Chico, Israël Chico. Ya Chico teni correct. Pesi au côté Israël. Mutaba problème. Ya Chico alianga ndo ya solo. To ovana na bango ba mettre lourd. Lourd comment garde quoi JB mettre lourd. To aller na bango moi ba master. Oui. Ba mendo color moi batebele wana Sayer House na kosoko kota pombo kota sapo na pombo to ekofana na Chirac vie vraiment ebandi ndeko nango mona ma ovandi bolali bo ba master babimi ba master babima oyoka mutu na mutabimi ti yula lika ozutala be ba master bakewa po ifuto zala to sala mwati momo badi mais recho zala kate nzungu zala kate kopo zala kate ba master première fois na vandika bo nzala ba master basala je ba so batine ba ola ba kena ba restaurant mo bo ezalaki na Matibi na immeuble Matibi baki bafuti balara 1 mois donc bango bakenda ka olia na 4e niveau na 4e niveau omona ba master ba ozonga na soir yunzala webisi ba master ya ndeni nganzala bwene babi mboka bana na bane donc biso tu nzala nzoka mumimi odi ko beta mfana beta biloko donc beta matrakuza première fois na lala nzala bongo deuxième fois na lala nzala na obi ba master bino bokinda olia babi biso olia kate système gande mona yo mona ba master ba olete me nzongo nzongo inene donc deux fois coup de bana te me bakota toilette kadi menga ndeza constipation après 3e jour ya nzala wana pe naza musulman à l'époque na bi ana ko sa de na kiti na sena kina ba boutique ba wara mobo nebisi bango ngana musulman afisa bilila jama ana miskini kabi donc naza mobola munene nzala na okufa ni naza eloko olia te ba pesinga gari na secret na nguba na mati ba expliquer nga sauter na mai tia mwa muke vimba na ina beta gari na tiango moi 5 minutes boy pas copo plein na secret na beta ngwe kanganga libumu 3 jours na oka nsala te constipation nzala ezate ngabi ba master na olekela ba maele ti mais master nga Chirac akangam nanga binoko Simba ngabinoko voilà Chirac déjà ngando na ikokuta bana ba sebo babale déjà baya bavanda ba umeli basali pe ba presque ba inane déjà ba inane bangando vraiment alors na yesko ko zabul na bandisco lela na kin famille pa babola poto chef azate les gosses mudozu mwazate la solution tanga biso doanga ba courage te créer na ovanda titi ya Chico jour mo ba benginga Israël vraiment merci ndeko abenga bino to kende na restaurant to damana wana obeta musique na obale kuna obeta guitare base c'est rongale ba rasta to bengi rasta Simon Rastaman amemanga toke to damana restaurant donc on kena restaurant kuti ba ya na kuti mabaya baya na bango memboko fomoka tala Lagos ko ndeko nanga papi Lagos papa na mona ba histoire ba film oyo na obanga tso eloko te na obanga tso eloko te na vie alors quoi arrivé sikoyo tant to zongi
na bisi ba yaya vie au beau vivre ça bien te ya oliana ba restaurant du coup mieux vaut tout s'organiser yoka ba s'organiser kate organisation simara awa 2 minutes buto pungwe Londres batu msuba ya mona yelelo bilelo na yelelo nga kumboko na vanda te fombo kadonga Londres au mona pas beti 2 ans otune yaya yo ba ko le kalo akobi ko sima mutu mboka ba contre ta Lagos. Alors, et quoi arrivé que grande sœur Nangai atindeli ngai $200. Atinenga $200, bizwa $200 oyo umeko sauver ba pona leleli bango ya na okufa wa muto osunganga za tata atinenga $200 ngabite. Ba ya yo ifunga na corriger bango. Ngade de na uta ba système ba interna ba nini donc il faut na s'organiser. Na zui Chirac to kiti to sombi réchaud. To sombi pétrole, to sombi sac ya semoule, to sombi mafuta ba tomate ba nil provision kandeza la. To yepa na olamba ya mobo azalai wana kitape kini na ibite swaza wapi. Na ba moko yo so soma réchaud na nzungu. Etigalga to somoli puta na soutien. Moko yo mutalamba ko ma mwasi. Donc ndo zana fu do ba insulter nga na nde munga habité. Tant na bando lamba et pesi ma pe boule. Ba moni pe potongo pe bazo kende te sera nzele kangami. Nzela Londres kangami, nzela ya Hollande kangami, nzela Allemagne kangami, nzela France kangami. Donc to koma imado ki biso ni osto pe to kangami. Alors et quoi arrivé sikoyo ba master ba bi biso pe système Hollande za bien to komi mana ba provision. Mieux vaut que tout somba barré surtout l'andama isa système à salir bien. Ouais, vous avez un hôtel ni. On a tous allé na Sayer House. OK. Sayer House na Kota Pombo na Kota hôtel Marina. Hôtel Marina. Vraiment sikoyo et quoi arrivé mbongo ya fin du mois ya foot ezate angai. Abaya ba obi ba onde to sanksa mbongo ezate ayebela lelo Bachonganda. Sigo ngabi sigo ngambongo ezate na osande babi non deza na ifu kola libanda timu kolozo mbongo futo zongi na ndako. Bisa sikoyo saki na ngabi lamba na chango ka mupanza porte babi atali papa no vana na ute po ifuta. Cela li na chambre. Bali ngando. Na komola libanda jumo mbule bandi ba désert. Mbula ba désert. Donc ezalai na moi toiture mo boy to aller na premier niveau balcon moi toiture ezala ce que moula ce que ezo beta sans sabon donc ezo kota tatana ya hôtel mabanda déserti 4 heures na tisaki wana telemina zo pola ce que na beta porte baya ya na zo pola nana tinda ki oya na lego okoyoke loko te balia ngado servir dans esprit donc tellement zélé zate pour le zate nini zate tata donc donc na lalati na ozo mbongo moboye na pesi bango na zongi na ndako du coup mère Aleg na biso abanda ya Lagos tango ye ayo lukanga ya na wana hotel British British hotel bakota gara wala yango wanga no British na mana British wala et Bristol oui British mais Bristol hotel ba mère babanda ya Goko na Bristol alors na kekuna na moni mère Aleg ya bisinga bi foka okota cop na okota cop ya kotambusa ba mama to tambole na vie bo ba vie tellement pe balai bangando bazo changa kal vemo bazo changa kal yo pona mère Aleg no me cop zanga yo zela mère Aleg no na ndeka ki famille chef coopération pesile bo atinga mo fola nzambe pa salingolo grango ayeko kende nzela rali pa kota pe Espagne ngana tikalisko na tikali chef na chef manager moi ba coopération comme ya na benda pe moi batu ba komo benga ngasko chef Isa chef Isa ce que bandai na Lagos wana banona tweet na isko comme chef management masolo ando changer masolo échanger na Lagos échanger batu chef na ko mpo engager pe batu baba mai bokanga mwa kolibo zo mwanda mndabo mitema na biso eza mitema moya mawa ya osalisa to linga te batu bazala na pasi na bandipo benga bana ba mai mususu pe bazo uta
bakoto ya ba okoya bazoya na palais au monde appelle to sali staff abadi to dame alors na beta moi histoire moi muke vas-y hôtel to zalaki hôtel moi kangama nango ndeko mo bwazala wana zape na poto wa chef of management chef ya danger yesko banota msaba mama bazombo alors et quoi arrivé big chef donc chief sikoyo ndeko mo bwauti na mwasi na ye kinzela rali kaka serango pe zala ka rali donc kinzela ka makolo alors tango na Lagos master commune le côté na mwasi na ye vrai chéri au sagate masala erreur donc rali mieux vaut bimayo monde ko na ngai toi lu ka ndie mususu ba Cameroun ça va Cameroun na mwasi no ça va oui mais comme Lagos ko na ngai Laloba bandimana fo to kuna ko mboka mal do beto fati beto ko ça on mwasi na Lagos tata ndekwana ya est arrivé que porte ba kangami nango eza porte ya ndekwana o ya chef of management chief big chief siko tangu ndekwana bimaka mwasi anatika la big chief aussi mbe wa 100 euros $100 à l'époque dollar abisa bizwa $100 tindia mère na bino na kini moi c'est allé au biga ba ser na bisoti ayo bando est-ce que sotine mama bino mo te papa na bimika sikoyo na mbala ngai yo et puis azane pe ne lokote bon zo moi ça otine na mère na bino c'est rajui ça tindi je me suis bimi bo PC là PC sur $300 à ça la colis ba serango ba makome ba sapato mama komani zo rené na ba jib mo plissé ba mo bondo wala mo bondo c'est ça la colatindi na kin ba merde ba gangi ba bi obongi omoni ga isiko zaleli vanda wana nzoka ze ba dege chief management zo beta aliaka no composer quoi arrivé sikoyo moi si soit comme tu mobile pression yo po bima ko yaka ne lokote zambe ko ne lokote ndenge zana kutu ngala kutu se mobile makambo yo zwa ngala de 6 ans to sala na bakin to yena yo tito koma tala ka Lagos si ma Londres yo sikoyo ko la ngabe spa boyo no ndenge yiba to na ko yiba to mo me obe bongo so yibite po na ngati ko na oyibela ngai ai ja fente momi boy momel kita oko bomanga lelo genou momi mata pa ko ya na se sera ko bandu ganga na kufi jwana bandu bete sera bimi pambala moko akoti na porte ya chef wana ya na pa bimi biso meni ndenge kimyo koti wana ko ya liso tikala ka kuna libela sokyo ye awa na oboma yo moi si balo bien problème internet obina tikala ona tikala libela yo pe tikala nzoka ya na mutu afimbisi ser wana déjà na kota balokoto c'est fini aliangando wana moka balia excuse et quoi arrivé sikoyo premier jour ser alala wana deuxième jour mobali na ya bisi mais yako zonga ndako bi mais yo lobaki ke no koti tikala soki na bimi oboma ngai siko na bima pona yo oboma ngape na mwana mbatu famille ngape za kosana ngai et quoi arrivé sikoyo ndeko no bima kaka ndio tia désordre chief wana obi ndako na ngai pe koko tate so koti na obeta yo bonda kupa mutu alianga no bezuzu alianga no mo epoko tatengando chef azaku na ba Yoruba o basala sécurité na ye baba babenga ke ku baba big chief c'est fini abiso saga na obeto bo tellement pe ya wana pas zala na complexe ya ndeko wana po azala pe moi chef management moi carbanine et quoi arrivé skoyo bandu bondela momi bise retard siko eloko pesa ki ekanda abima ki azozonga moni mwasi plateau maki linzanza miliki auto somba na ba mapa azoya bien azokota na ndako ya chief atino bien ndako yo kimaki okomi kolia kuna okomulambela ye
abi me yo ibisenga na ya bo mutu na kote pa na ko oboma nganzala neti yo salama be balianga nzoka atikala libela wana lianga ndo sa récupérer ya ya wana meka boy moi sa ibisenga no esili obalanga ite to zala ka ba makangu ngape posa et puis on est sans pitié oh Lagos ayo ke pitiani machette mbala moko kufi wana ngandote ngando ser wana atikala na ya wana pe libala ya osakana te baza kuna mikili Joana soni pa bima nde pa bima ki akenda na itile on atika ke na Lagos ba 2000 donc ba histoire eleka kuna ba histoire moko donc ya osakana te sikoyo kandale za kinde nini ya sola kandale la ndeni wana Maroc ah oui bon kandale ezalaki neti ngai na bana ko sala marché so batindi biloko mbongo na sombi biloko obenga bana mai ba mai musu neti ngai moi mai na ngamo boaza na Italie wana mapire ngai Roger Bokengo Rodi na besa mbote na Italie coach Mundabi tubaye tonga balobi coach ya Saper Mathieu Mundabi otina lembe kwe yate ya so tofandi boye master na ngai ya rolo ya bango balai na Tour Eiffel oui tovandi bongai Roger na coach Mdamna fino ngia bana pesa fino Bassman fino so na vandi boye mona na so mutu mwazo mona coach Mundabe otinda papi chuba obiko chuba tonga sengai wana so toluka mbobo to ngemela poto pa oui voilà ngako ko tiesko kandala ngini vraiment kandala ska la so bosom biloko opesi neti moi mai mbongo asombi ba carton asombi kandala ayesi ko ya osala ba koli asali koli pa abengi pe mo équipe na yeti bakangi kandala ya René Samuka ya René na Suisse na pesi ombote donc bango ne babanda vraiment moi ko sunganga pona okanga kandala bon sikoyo batu belé ba comprendre te pona nini soki mutaye na mwasi so mutaye série wana à l'époque pona soki c'est-à-dire parce que mutazo ya yebité poni mutu so na mwasi na komka na mwasi na Lagos en tout cas, c'est une point. Bon, parce que les gosses, un an d'abord, ils ont moka, il y a une sécurité. Pour la base. Pour la base. Parce que, bon, ils ont moussa les athées. Voilà. Ceux qui ont un chef na poto. Sécurité totale pour la base. Ceux qui ont un poto. Ils ont ma chef, auto benga ba chef. Azo bois kilombo moi sinon ko a respirer moi moké mais ce que soza chef de biso bandeke ndeke chef wa salate na Congo pe ba famille ba bola zigo o ya na mwasi me ba ozoe o yeli noga chef wa ba tuming ba ga na basi bongo azwine mwasi na kin mwasi ne ba vanda na pona kin me ala bolingwa solo amour vraiment vrai na kin surtout ne libanda boye na via libanda ndeke ezala na ba amour vrai te. Et ça donc ici 100%. Donc il y en a 40 où ils ont vrai. Donc ça dit mais 60 intérêts. Mutunyo so o yazo yana mwasi na Lagos. De bino wali bangando so za soko monika bia libalo yo bato bakabwa. Oui. To azangi mwasi. Tata kuna ta mwasi za vilaine. Ozo libala. Kema ba momifo. Attention no vilaine. Yo kotaka Lagos. Ba ko joyo facile. Ba opesa mwasi valeur. Ba opesa valeur puis batindi ona poto. Batindi poto. Po bele batinda. Bah c'est rebelle so motel obi o manakina olingete mais moi sa chef o komi po bondele ko mère neni mais moi loko talaga chef management donc mboka moko so na mwasi tellement difficulté za makasi souffrance ya makasi mwasi pa autant l'intérêt na ye po basi mingi bakokana ba mingi ba souffrance te mais ça ngando musupa vandanga sina bino alinga be momita vandi na epe basali bazali bon te ko banga basi te objectif ezape na ngano mususu azane asala ne pe cop atinda pe blone na kin ba bwakela kimbo akanga mbongo mais objectif na like ni mwasi ni dépense bila yo ko conseil ya mama na conseil ya mama pesa ye na pesa na conseil abiko tala kutu te na nzela voilà sikoyo
bamasta on n'a pas kangi mbongo akene bene pas ju pepo mais qu'il soit aké Mali po na Lagos nzele ala ite comment il faut bima banda Lagos ba Niger ba Benin ba Mali wana siko yo comment na 95 dans 95 comment na Lagos siko parce que tu es na sima na bino oui yo comment na 95 donc beaucoup t'as déjà que nakata banda ko basani ya la raté to kuta bon d'autre part moi mukie ba chef of management bato babandai moi ko tambusa bazombo bato ba utangolana oui moi ça ya olambe à moi organisation mona moi TV na TV kunki wana to bana obenga ngombol ngombe na Lagos wa bo somo na papa oui na papa moi TV na kunki ya munene Papi Lema na pesi mbote Big Chief Papi Lema na kata bakini donc mona somba TV moi nini moi sayaka moi nzungu moi nini musupa koti moi si na parler musupe moi si peut-être ayaka azako se respecter bon ça dépend ya mutu ndenge ya gérer vie na yo mwanze mona ba président Zoé Kila Zoé Kila akufa père son âme wana vraiment vieux tout travail mingi na ba conteneur na bana okanga mingi ba conteneur et pas wana vraiment Zoé Kila vraiment père son âme c'est mon vieux oui que président Zoé pas terrible na momi oui wana pire vieux à l'époque na ki okutaye ala kina ser na biso mo pe boy pour na respect moi na tanga kombote et atinda na poto parce que kuna so mutatiki moi na poto est-ce que les casquette so ba ga ono yoni atinda moi na poto ale basi sko ba atinda basi na poto si président Zoé mutakutsanga na Sierra Lingati akenda uzwa Sierra Linga na Côte d'Ivoire ayane Lagos pas zonga kin parce que bakutana ina wera ibisi bango barali oyo ebebisaka moi via batu bango balaki bango ba pauvre Mangwaou pauvre Mangwaou pe asona na ba nani Kabamba Masasi na ba 2001 alors président Zoé tango akei azwa linga ye na Lagos na 2002 na début aller mama linga kitana kina ndepe makamone pe vanda nzela pe funga makoma ne pe poser alors président Zoé ma donc il vient na kyokuta ba président Zoé na kyokuta mo bate belé ba kombo mususu ko siko yo tonga balobaka ke moi si tala bande ko wona yamyo yo ngandwa haute mer omona obaki bangando baza niveau par niveau omoni chairman pe akuta pe déjà bangando na ye po ya banga bangando na ye oui po ya ngando na ngai ngali koko na ye ngape na bangana na pe na mama koko na ngai oui bon na tuna question ni na na tuna question ni ngando tauna yaki na akuta bangando question qui mingai bon egoya bref betam sono skoli solo neti ya management et bando sa mandenge nini bondo sa ndenge ni bonne ko liande en fait retour na bino zaki ni bondo liande nini parce que maman ye autant muso sombilo mais parce que on est les gars comment on masolo Marcel Legos c'est kufa tout à l'heure masolo pour Marcel Legos et Daya bon ezalaki boy soki maman bengi déjà ou batindi lettre na kuba bengi na phony c'est rango ala ka ba phony be lettre ke na okoya semaine prochaine yosko okesikoyo omona tindelo liste ya ba bloc oyo ya osomba yosko okena ba shop wana ya ba Niger oke kotala ba pro comparer shop oyo na shop au prix eza moins cher osona muto ananga mama oye loko neti eza peut-être 10 naira eza 10 naira alors biso to ozon peut-être 100 pièces donc on peut s'abisonner na 5 naira ça va soit oui ça va bon noter si quoi pas mère oyeb c'est 10 naira si ko mère tango yo mona sombe ngo mona 1000 pièces si ko na 1000 pièces wana yo yende ko wana kozwa 10 naira pour ba Niger ma ba la ponctuel et puis baza logique anglophone donc anglophone so qui abiso oui so bi non même ata ba kangio mbongo no ata 10 ans 15 ans ko lobima na prison ye azongi selio voilà alors soto so libongo mona to sombi biloko ta umera okende omona to kena na hotel to tiki mer na beti shita sima na ena bendi commission nango mona ba 5 wana omona pe singa pete ba 300 ba $400 ba $500
ozomona sikoyo na suka pe tango bosala ba marché bongo biloko déjà mère atindaki boyebi de to somba bon bango ba na ba osomba ba divers mingi te ba somba ni ba bloko en gros peut-être ne ma papa ba sombi ganeti ba 100 200 pièces 300 pièces alors sikoyo après wana bo kombi ko somba blo mike avant pe mère ke no mona ba ça va joa 200 oyo olia siko yo pesko yo obenda mwa batu na yo ya netinga na zalai na mwa batu na atu banda ko travailler na bango ko tambo na bango oh Dr Aristote Munongo Dr na pesi mbote na kini vraiment nzamba pambola ministère na yo Aristote Aristote Munongo omona to bendi pe ba master to kei to sali cop tango esila mer tango okende to bendi bala wana omona to kaboli ba master pe bazula ba vivre moi foot à palais moi kolia moi nini donc to banda moi vivre bongo sikoyo comme est-ce que aliangando na tanto nani est-ce que zou peut na Lagos parce que omona le surtout comme ba sipso mbogo yo moi ça bomili bala kotia ngabo pe na mona na nini na undu fate oui et ça côté ba fiti ko bando vanda nini côté ba fiti ko bando vanda tokumbo tokumbo mais bambo non tokumbo tokumbo mais zaki na comment bengo nini Evans non Evans na se parce que na mona na ndako ba fiti ko bo oui na mona makambo wana tata bambulele kidi na mona makambo wana sikoyo question nga yali est-ce que baliangando sérieux wana bozaka na zuwa te bon zuwa ezalaki me force ezate omoni zuwa musoko iko se manifester ba manifester pe zuwa et pas mutoyo bozane niveau moko ou bien olekiye mais so muto lekio na niveau zone de chef yo ko funda ye mais yo moko ozonga na pression ya bina zonginda kuti siko zuwa ezalaki te po muto azoboto momi aza de prêtre poso za la prêtre tanga ozo pona Lagos kuna basi balinga mibali baba na olinga mibali na beauté te jamais beauté na bino ne ba papi gene boy et ça la te kuna ta mobala vile makolo x c'est muy mais so ka côté serre pas bon si ma famille à cause ba serre bilo à Lagos so kitikin et elle est à Lagos les gars mikili na kombo Baliangando Lego donc ils jouent ezalaki te parce que muto yo c'est la joie otika ka ozwa mwasi na tene aki na ekaka donc parce que niveau ya kindeli eza niveau na yote sikoyo kombo na baliangando utawa bon kombo na baliangando eza différence différent ezo sala entre ancien na ba nouveau donc yo neti soki liboso na ngai ngasko ne na yambio donc après une année na yambio ngana aneti ngando donc ngando eza ndie mutu ayebi mai avana na mai maîtrise mai ipoza abekai donc mwendere manzaka lupele donc akobeto shita sima okwe na mai siko yango na bapesa koma ngando siko bato baka sima babenga ba hélicoptère siko hélicoptère helikoko ez hélicoptère donc mutu ayeka akitine sans terrir donc akitine ka vitesse akiti donc mouta auto bobenga bafena wana helikoko siko yo sala combien des années vont à Lagos bon na Lagos na sali 7 ans na akina 95 na bimi na 2002 na bimi na 2002 mais na 2001 na bimaki na betaki mikili esimba ite babwaki ngai to babwaki ngai après sikoyo naki kobima Congo Brazzaville na bimi mbala moko na Pointe-Noire na koti na frontière ya Nzazi na Masabi na koti Kabinda alors biloko siko na kende nango bilama mona kende nango serango ba J3 René na lai na complément à J3 din na base nango na se ndiko mona Kabinda obi complot ga ngai funa somba $2000 tata na oki $2000 ngabi mboko eza alar na bimiseli yango na bimiseli tsu de complet apesa nga 4000 na zombongo wana na obi na okende tsu Luanda te po idée ala na ke Luanda na bimiga donc na bimikine boye na ba janvier 2021 na venditi ba février 2022 na zongi sur Lego après na décembre 2000 non novembre 2002 pardon na 2002 décembre 2002 na yesko ko bima donc et ça na totalisé presque 7 ans na ko bima na kesko désert
Libye na beta pe moi Égypte ba Tunisie après na oya Algérie Maroc pendenge to zalaki na bino bon sikoyo tabaloba ke lego soko kotiango bimi ozima yelete lego soko kotiango obimi ki ozo ba souci mo pa pamba parce que biso talibia ba réali ngando akobela AVCT oui biso tabaloba ke lego soko kotiango bimi ozima yelete c'est que okufa zoba banga ba expliquer batuni bon banga ko expliquer batu sagesse ya souffrance donc ezamboka moko okembi na d'abord kolia mbongo ezate kola lesika olala yate ba langue pe ezate mingi babanda olala libanda leka bande ko congolais ba ki ko créer ba église église Matibi ba église ba agapé ya libanda na nini oui sikoyo na Matibi na likolo na Tchétché mo pembe oh Tchétché mutu na moi matete oui, si quoi tant ba créer église, ba tu n'es pas comment là en église. Si quoi vit à souffrance, oh yo moni. Ba passe yo moni ya ola la libanda, ya ola la manzala, ya souffrir. Bon, si quoi yo na vie au commune ngwana est-ce que ce que je moi mokié, on veut ko perdre. Ça n'a pas si wana. Donc au bout ça n'a pas si wana, il faut ko zonga kasima pour ozomaele na sens wana ya souffrance ne babiso tokema mabe na Lagos na beta moi lisolo muke grand frère mo boy tozala ine sika mona otanga kombote azana Canada sikoyo viana mukolo siko vie ya mukolo lia vana na bakin via bima ya Lagos azala pe maître na kin a Lagos boy souffrance ayaki yena petit frère na souffrance velo ko il a été 3 jours nzala via kota na skis na douche au lever abanda ko sukola na douche via komolela oh via zolela sko mutu olela Israël ya shiko na pesi mbote na mele rasta yashiko bi nazoka neti isa nazoka neti mutolela na kiotala kene boamuni via nazola via mukolo à l'époque via zalaina ba pobiso zalaina ba 20 quelques moins de 30 ans via nazalaina na ba 45 ans c'est rango à l'époque parce que comme appelle na ba 70 ans ba 70 ans si yashiko beti porte mais viens ozolela di oh, viens bima. Oh, mais viens sur le petit tigangai. N'a pas passé beaucoup yo. Tiganga na lela petit. 3 jours na zoliate. Abi me bima biso to nyo suko la ve ma ezoninga na te. Na ko abi me ya ko kufila na chambre na ole kufa na douche po batutu ba suko. Mais bando le poni, bon pas cité, pas si mbongo te nini te a raisonner via zalai na onakini. Moi si moi si pe aibise moi ça obina boyo umeli otinde la le côté ngape on a débrié yo pe kuna ne zolela lela ngape na mekolela moi si pe na kin azune pe banzela ne mususu siko violela siko to bimisa vete violela isa tikangana ba pasi ve ngabi ve kolela teskoyo namona ya shiko Rasta bandisco nana tinda kiyo oya na Lego c'est ronze mbone ça si via bongo siko azasko na Canada na mukia zozwa même attends na Canada pe na ba difficulté boula zo sala apasi est-ce que ko lia ka mbongo wana boina ba pasa lela na douche jamais c'est fini jamais donc na ça wana que il faut besoin mayele siko au rallye Rallye, est-ce que Rallye est bien? Bon, d'autre part, Bible Zoloba qui cherche trouve. Rallye est bien par découverte, n'est pas bien en tourisme. Et ça rallye parce que tout na banzela ba ya ba rallye tout kuta na ba français mususu a outil Jeannette en Algérie, azokenda Gadez na Niger. Mais makolo. Donc pour na bateau mutaza mbongo ezalaka découvrir monde. Mais biso babola ezamabe biso bafana pas si boye ezamabe parce que okuta na ba difficulté mususu baninga baleki
yo mbongo transport ezato kangami komboko webi ke na kenda okuta master bombo na mboka mobo Agadez na Niger donc na Niamey te mais na kata désert master na sko akomi escroc mais nga na ebaki logique na Lagos puis na kin master ko mama ne escroc ko mona karizate aya jubino bala wala bikeka te kufa oui bon na ebité soki donc mona bino quelque part wana benda chantaki ozomona balukaka mona na raté siko ngai omoni raleza mabe eza mabe nga na ko encourager mutu te mais soki mutu amoni kaza nerf solide amoni ke neti histoire ba 4 lépreux série guerre là qui na Syrie kanga ki Israël et kanga en otage alors ba botoli Israël biloko no se ki na ngamba Syrie alors ba lépreux o bazala ki empire ba tchaki bango na dehors ya porte ya libanda nzala tango koti na kati ya Israël ba lépreux na ba obi suite au koti na kati ya ville ba oboma biso poto empire so beto ke na ngamba ba Syrie ya ba Syrien ba oboma biso po bango nde bakangi biso en otage mais to salande ni ba obi ba on to zaka ba lépreux bo to zade ya ba kufi ozomona histoire wana obeta par rapport ya mutu alinga bimarali donc a compter que amu kufi so komi gloire à Dieu to zade ya kufi mais faut to kende sika biloko ezali so ki ba oboma biso ba boma po Israël si de ba bosan biso ba tie biso or ya kan to empire alors ndenge ba kenda et pas ba Syrie nzambe pas sali ba ngongolu makolo na ba to ba obeta pa boye e bongo na ba bombe so ba nyati pa ebeti bu na ngamba Syrie ba mbila nyoso ba Syrie ba kima population akima to ba koma kuna les 4 les points bazwa babiloko balia batondi babenga jour wana bonne nouvelle babito ko bomba ngote to ki opesa sango na Israël pe bayaki donc wana sera prophète Élisée en dehors ya nini wana eza ba nini mo eza ko enseigner biso ba histoire wana mutu pa osala rali ayiki ka mpiko soki okoma gloire à Dieu so pa okoma te gloire à Dieu mais eza de ate vie na entre la vie ou la mort rali OK parce que nazana espérance nango na Niger potokoma Jeannette na Libye nangamba Libye watu kena Libye nzela makolo na nzela vraiment boye na kati yote entre parenthèses tozwa car etika biso ne sika mo boye na désert car wana soki biso ba biso Libye ngo wana tata Libye ba lakisa biso boke ka boye boza ta une semaine 2 semaines na nzela na makolo papi gene ngande ozomona ngana yo awa donc nzambe nde alinga ngai via motema malamu bandeko nyonso bayebi nga bayebi motema na ngai naza tellement motema malamu ya osunga bolamu wana nzambe azongisa à l'époque na les musulmans mais nzambe abimisela nga mai na désert naza ba témoignage moko donc terrible sona obina betela o 2 semaines à makolo 2 semaines nzela boke boye to mona mirage au moins mirage eza on dirait mo ebeti na se mo mabanga mike bo mona ngo ezopela neti mai babenga ngo mirage neti prince neti au moins na prince mo ebeti sala neti mo mai siko tozola nango sola ndi bo mupe papamba mais exacte so botie pas bo longoli mu tempête e boué longoli donc nzela boke bo ebite ni à gauche ni à droite boke ne ka bon ti bo bima Libye so be bo koma Libye so be bo kufa désert mais siko Ophélia kufa la désert master moko ya Nigeria akufa na désert boy to kenda ye aliokata molimo baobi to zela ye bati musu babi to zela ye te musu babi no to zela ye bon tellement mitema na biso ka mai pe sa te po to kufa ka nete na désert to zele pa matsa kati motema na zui tricot na ye ya pembe na lomponga mana la encourager na longola ngona lokinzete moko na tieboye na to tika mabele to beni mabele ka boye likolo na kona ina teli kolona ye na bimai na mwasi mo comment il déshydraté na bimana mwasi mo boya Nigeria petite moto zalaini na Nigeria to bimana to kenane ti Libye ba Roger Bokengo ya bien na Italie na ba David Mombele David na peso ba mbote Greco na ba David Mombele ba bien na Libye fi wana bisinga obe no isa tika ikanga bite alors sikoyo tokundi ndeko to mando kende mai tellement posa mai leki a eve wana wala petit momi nanga po moi ça zala ka ye wana
toyebiseka suba tomela masuba oh masuba moi c'est la énergie makasi ndeko yesolo soki omeli yango oyoka posa mai te nzala te donc pendant peut-être 2 jours oh à l'époque nga na mela masuba ya mwasi ngai ya ba témoignage à rali ndo zo ba rali za bien na opesa témoignage o ezate ke lisolo ya mutu ngai moko nga moyo yebi na mela masuba na après to komo te kango oh va bi masuba na ngai na ote kango olingi te otiki bato bakomoya 10 000 francs 10 000 francs c'est fait asubi bochena nini opesa ndeka suba kika to tsango na mulangi ya mai opi to komo te ka mwa kopo boye 10 000 francs donc so melango kimisi posa so melango kimisi onzala posa mai nini papatika vous êtes déshydraté oh ngando to mela masube veto kende papa to kenda bande kwana ba Niger na ba Ghana ya tambola neti ba chameau ba Ghana na ba Niger ya Niger na ba malien ba sénégalais bango ba avancer na tika na EV bino mbalela mosiana papa to beta presque journée mobimba to komisika mo boy na ibisi nzambe na obi nzambe sunganga yi soki ma oyebinga na kufate yo kelanga imao papa natala na moneti mai na pusa na boye natala na donc mai ko na se ya ba grotte tala descendre natala esquelette mutu akufa ifo ezala yake ozwa mai arata kweya esquelette lala maboye donc mikwa nyonso donc eza ma place alala makabo so epe congolais so epe nani oyebi ke moyen na kitate na kisi ko boye na contourna ngo na contourna autant na kiti na se na mon squelette wana tata na sakati biso to abateke tu na sakena na bita yo oyaki na désert na ndenge na yo okufa na ndenge ko meka kutu ko lata nzoto to la muka obeta ngai tika na zo mai na ngai mbala moko na zwi mai to na zwi mai et fait ça quoi déjà à quoi des vanilles donc sama iwana pe akufi donc sama iwana akufi po masuba si de sila ki maya omelate après 2 jours ndeko na ngai sikoyo ta una okende na sota la ka squelette ona be o so la mukelinga si ba yo kanganga te so la muna da yo me komeko la mukate na kipa na mati na komisko lukeve na komo luka e papa po na sala presque ba 2 km presque ba 1 heure du temps na komisko na komo lukae pa na mona sko kuna na mono ndire mo lo mo bwelana na kende boyeve na kina panzie mutu na sopeli mai na mutu na sopeli mai na nzoto na funguli munoko na ye na melisi mai po ala mbinga tala munene na melisi mai mbala mo utangu siko na mona ningani na wabi la Mexi basira on azalai na misilima la Mexi alors sikoyo ala muki tango ala muki eloko alboso ibisanga abi isa you no go die today okufa lelo tata oyo go mupe papa mba okufa de fate abi you no go die today na abi thank you very much to telemine to bandoke to komi butu to moni moto epela ba malien wana na ba na ba Ghana wana ba chai moto pona butu fu bocha moto siko na butu bozotala pe ba mwinda ya mboka so bomona mo ba mwinde pelane ba bougie boy ba mona ide ba mwinda libi ale toye to kangamna ba to vanena na tongo toye kokota libi Côté Libye, na ville mobo wana gat. Oh, Lilien Kayumba. Mon président. Grand prêtre Lilien, na pesi ombote, mon bana mertile. Ouais. Alors, to kokota Libye siko pa, toye kokende nini Tripoli. To komina Tripoli boy. Ngai sika na kinda kanzamba tilanga ka loboko Tripoli to na kobi na omona ndeko mo babanda pe ko sala coopération ba bateau ki na Italie tango moninga bi you know mono za ne toile ngabi deux fois te azwinga to komisko ko laver bakar et to komo laver bakar na Tripoli mais libeza na mbongo à l'époque bo sala sko la Massira donc la Massira ko laver bakar donc le katina libanda to bengango mundaka dans libanda na kati to bandisco ko laver bakar na kyokuta mo batebele na libiti badia ya pe babandiko ya ba lilie ba ya ba roger ba ya donc
Donc il ralivre mes appages. Sikoyo, est-ce que risque pesali, risque zappé na rali, c'est-à-dire surtout netiboye oza na mwasi na yo, net na Afrique, na Kinshasa to loba na mwasi na yo, obi marali, wana mwasi, obi marali. Koti kaye, obi mi rali, toko kena rali. Est-ce que risque ezali? Bon, risque eza pona nga. Pona nga na omona nanu, nga na souffrir nanu. Parce que omoni na matière ya vie. Au départ, mobali nde mutu asalama liboso. Nandira si oluka, nandira sa souffrance. Ada déjà vécu nango pendant 350 ans na jardin d'Éden avant Ève asalama. Ada déjà vivait 350 ans. Donc, il a dit que abandaki ko supporter ba difficulté ba instruction nzambe banini. Alors tant moi si aya vie ba makambo belé moi ça ko supporter te il a qui peut ko arriver que Ève asala o ya salaki. Ko bimana moi si eza bien mais comment na ba place moko boso moi si à comprendre faiblesse na yo. Il y a faiblesse na yo. Sikoyo il faut comment se soumettre pas moi si. On me quitte ça pour y avoir cause morale là et pour se moi ça monique bozo souffrir. Ozo me quitte ça o bese moi maloba bien bolingwa bien nini. Akoya ta aussi porter yo. Siko bino bozo souffrir yo sikoyo ozo telega ba di petit boni boy ko keba na na salama bene na bimisa. Siko ndenge ozo rappeler wana na ozapene lo côté. Moi c'est pas ko céder. Et ça peut faute ya moi cité mes a faute na yo. Et ba ya msube to bima to kenda to ya ba poto to kenda ba Lagos to perdre si la biso pe na kin po na nini oki oumeli otindela kelo toza nini te opesa kika espoir. Moi ça ko comprendre mais ça ko comprendre et l'équipe est belé akoyepe ko changer. Alors moi si soit aligné mon bal musu peut-être azanga mafuta et le côté famille no pe ba kipaka ete ce so ki aligné mon bal musu yo ko condamner na ndeni po so ki obimate bongo za na ye et ça circonstance ya voyage ozo moi ce ko bima moi c'est ça bien sozana moi le côté on est konanga mais sozana l'arte batela mposo on doit décevoir on doit déception makasi. Alors balianga ndo bazarande nini ba se comportera ndenge nini balianga ndo bazara est-ce que balianga ndo bazara gentil balianga ndo bazarande bon vraiment à l'époque biso yaki balianga ndo bala esprit mabe balianga ndo tata balianga ndo ba mama na be esprit mabe. Maman l'esprit donc yo kutso mekolo bango tali kokwa pa bango donc azo diminuer li kokwa na go ezo ndi azo réduire yo donc oser l'autre côté pa na yi pour ba service ko biso yaki nzele kangama esko to comme un système à forme donc e bene ba masananga Chirek Munzeli na pesi ombota oke ndo somba Marité François Girbo bani na beno bigande za la zone c'est comme na donc to comme il forme ba babit ba nini donc moi le ngé kotaki mais ba neti kolinga moi si okomona no moi ça kitoko ndeko na ngai vanda no ga po yo bele estomac bo lobi ba obenda oye batu nyonso ka moi si mo batu nyonso autour des rôles. Donc c'est que moi si mabimana ndako awa akoti awa alongwe awa pe mbongo isili akoti awa alianga no sans pitié côté maman ayo ki pitié de ye pa akoluka ah la 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 chama no bike c'est que plaisir on linga le to suka na biso awa vraiment linga le to suka awa et prochainement je crois que to beta li solo parce que na ebsi bato awa ke Charman ndeko boza omona Isasi azamuto ya koti bato ebele na poto to beta li solo yango to beta li solo yango boyeba pour comme ça bato na poto ndenge ni comme nga ndabi c'est le repamba chance le repamba na et sala pena ke amen bato ebele o ba na poto lelo yo pe baleka parier amen yo pe oza mutuna me ko tuna biso parce que expérience na Lagos biso kuta bon na balego donc expérience na ye a monument trop hein ye pena monument trop na mboka wana donc me ko tuna question comment kana se wana to benga biso pesa mutuna na yo so lingi azonga le suite azonga mo to beti to fonika parenthèse mais ezala pour na bino so na besoin tuna mutuna n'hésitez pas au retour na mutuna na yo comme ça biso pe to ya to vandisa char to mega otuna mais char man avant aussi ça et mutu mo na tuna yo normalement
est-ce que bangando ba reconnaître que bama koko nde ba memaki mupepe mo boya sika, c'est-à-dire parce que bangando so tali bebele ngala comme Lagos na mona bilo tu bofana na oui siko biso le toye to na mupepe no te biso to tambola kaka atoleka siko bangando bande ko sika biso ya bise na peso mbote bele ya bise okuti omone no kia ya bise na mone aza oh ya bise fine boy you na wilo na donc ya bise ko ngana kenda rali bo na kenda rali tana yo na kenda rali simbate kenda ba mali na comité na ba gao na bozonga na sur les gosses. OK au katani na katana ite bo c'est ba contre temps na katana kaka na ozonga ti les gosses ya bise siko pona ya sekanga mabe abia mona ngande na commune amo on peut pas ya des aires de salanga. Du coup est-ce que vous reconnaissez que ba makoko ba memaka révolte moko boye mama ko ne ba ya pe ko sauver bino na idéologie par rapport à bino de bloquer bokanga maka. Bon les gosses tant to yaki batu mingi bazalaika na vision ya avion ya obima na avion keto kende Londres miso pe bakosa bango mona kiti na aéroport Mortala Mohamed ba ibise Londres ngo atale aéroport a paniquer banita ngo obima bo ayoka what you do kilo de oli okwe on moka nino this is Lagos I will slap you. Donc au mona tikali donc regret bazo zelaka avion siko bango bas comment déjà découragé na makamba voyage siko beli koko ba yena mupepa sika eloko on peut ndé ye na poto ouais pour calendrier poto ezalaki na ba makoko ba esiko yo par rapport bangando banka moi révolte mo pe ba makoko ba sala formalinga nete ninte mais na kin azo sala mo makamone a bien mo makamo pe na Lagos pe zalaki biso to kangamaki alors mupepa sika tango yaki na ba nona 9 bama koko baye bamoni nzela vieux zate nini zate mais toko bima na biso ka boiti Algérie ah bakenda Algérie Maroc ba sauter kanda la sera kanda la 1 mètre au sauter pas au côté Ceuta Espagne tango benga batu boyena en Espagne Lagos ningani pire vieux nangai grand prêtre Moega natanga kombote toza caméra grand prêtre mboko yodo bayemba ya usakanate je pas kangama na Lagos bayeka ufungula ba bi ve to tambola ba mema ve bo vika mitema pe malamba mema ve via zonga ki prêtre na ye donc prêtre ya usakanate donc mwana la musique moega natanga kombote alors bama koko bayina révolte mobwe ba komo bimoga ti à côté Espagne ti à côté Espagne bangando pesko ba ko lamuka to umeli ba checker balia balar banzele kangama banida nepe Lagos c'est comment aussi là bon ba ope batikala ekiti ba batikali ba biso to timbela ejango malgré ko umela to bima pe nande pe to tamboli nzamba salingo to bele bana poto pe ba lenga Lagos ebele ba grand prêtre ya Osaka te et format ba grand prêtre ya Osaka te Thibaut a pour la ballon d'or na pesi mbote mwana fantasy de Thibaut a pour la ballon d'or donc bozana ba Thibaut c'est donc ba grand prêtre donc avocat Mambo Korediari na pesi mbote mpaka yango wana Alpha Balo master na London Kovo babenda donc baza ebele so na bina bandotanga ba kombo donc banga prêtre baza ba prêtre belé ba prêtre do ba salama osakanate ba yemba bango donc ya loba ku te ba ministre Toyota Ale Shabani bana Lyon na pesi bino mambote JC Boami chef d'agence na pesi mbote agence BFM Fred Kitoko na Lyon Jean-Marie Toyota sans souci voilà en tout cas merci Nabino tokutana chez Sims biso na biso place na Rolia na Lyon na route de Vienne voilà bandeko nyoso bolandi biso merci Nabino je crois que eza ba histoire moko eza ba histoire vraie eza ba histoire vécue omoni mutu soki ngai pe Patricia Yambanga te na beta masona Patricia na peso mbote bien na beta masona nga ya rali donc tellement naza nango na mutu nanga
neska charman bo donc amona trop ma solo obeta wana ma solo ba désert wana c'est pas facile hein ngapi na leka désert wana bu to bunga na désert biso ça 4 jours to bunga na désert mais ma ebimaka tala nzamba tika batu na été n'esprit bien biso to kembi ya kosaka we ba histoire oyo lelo comme histoire quelque part ça ba témoignage moi moni biso to sala mingi makambo yo po eza po na pe fortifier batu na vie hein oyo ba ki na vie air moko boye faut tcha pera nzambe la première position po sans nzambe pena yebsanga neti ba biso boye na ba charman maxolo alobiawa tozata tala ka bomo mela na masuba moi si po epesa batimbelike masuba moi epesa énergie tala tiko boule masuba boule na kati ote Papi Gene yo na Brésil na zoi Covid na 2020 na zoi Covid donc Baby singa soka omeli masuba sebo na banga masuba na ate na beta ma 3 jours clairon Covid ekenango moko na obanga bongo ya mutu mususu na mela kutu ya moi sebo ya ngamona obangela plus grave masuba ali kisi ya osakana te longola ka ba poison na nzoto elongola ka ba malade si ça malade belé oui si ça ba hernie si ça ka ba prostate masuba ka omona masuba mais kokape ko mela o kokape ah kokiselo te bon o kokapo eza intérêt no so kokito kufi te moi neti na désert so melito kufi désert so melito timbela wono ndeni désert botimbela bon ba ya ka ba bimia masuba moi c'est la énergie batuka Afrique de l'Ouest wa feza ba Ghana yo ba masuba moi c'est la énergie mamoko osuba te ngada bise petit na suba to te kango ah la bon voilà lelo oui on peut s'emboter na lelo ko mamba ko seka moi lelo comme histoire mais histoire wana po comme histoire c'est-à-dire ils ont qui tant ibelé mais na tant wana na ebisi wana tant souffrance des fois imaginez tala et on a ça battu belé pour pesa bali ngando respect yeko na ko pesa li ngando respect place partout za so même duma za li ngando pesa respect tout ça biso charman me ko pesa mbote OK merci na sepeli Papi Gene ya koleka passage awa na tolobela vie na ebike balanda ko mokili mobimba vraiment na sepeli makasi pona osola no me batu ba na réalité na le ralango na kota ite na Maroc na zonga iki na Angola Brésil na comme brésilien donc na yake ro mobimba sans visa na elelo na avion sans visa donc bato ba seka ba raliste yo ma corriger quoi y na avion pour sou sabino batu boya poto na avion bo seka biso ba raliste ngando yeyo na pesi mbote vraiment na pesi mbote na ngai ya César Ngadi Klebo vie to voter yo ve to ko voter yo donc 2023 oyo ve to voter yo ve naza simana yo grand prêtre César Ngadi Papi Gene yo ve Shikito Mushashino président éternel ya vivre la musique petino yeyo ya Jamu Kengeshai na pesi yo mbote Sylvie Ekofo muninga ya Mimi Mwaku na Bondi na pesi ombota tro na Bondi Mado Ekofo na pesi oncle Chico na pesi ombote oncle Tos Male Mokonza Château Rouge Tos Male Gauthier Linkoi na kati na Canada Roberto Grand Poro Mobala Mamome na pesi ombote Junior Mukishi na Toronto na pesi ombote Fabrice Yemoko Kosi na pesi ombote na Montréal Soda Poto na Montréal na pesi ombote Roger na pesi ombote Digital Singi Tusamba na bosani yote donc ba master tout Brésil na pesi mbote na bana Brésil ba brésilien nyonso na pesi bino mbote donc na bosani mutute chancelier Douglas Doudou le véritable mwana yolo dala sekwete na pesi ba mbota trop vraiment na lingi bino mingi et na pesi pe ba mbote na Lyon parce que na uti Lyon na za mwana Lyon na pesi ba mbota mingi na bana Lyon donc bino nyoso ba mbote samba garçon de chance vraiment Toyo Ilunga na pesi mbote Chabani na pesi mbote Papa Alain Lilien Kayumba na pesi mbote Abdul na pesi mbote donc na pesi mbote na za na batu ebele so na obina bando tanga ba kombo donc na okokate Papa Kovo
Kovo na pesi yo mbote papa na ngai Kovo. Na pesi yo bambota trop. Arli la grâce. Arli la grâce télévision. Balobi moi na Montparnasse Paris 15e na kati ya Centreville. Na pesi yo mbote BBC Muzu na pesi yo mbote na pesi mbote pe na Christelle Sadi bambota trop. Donc na lingi bino mingi toza vraiment ensemble et puis na pesi évangéliste Jeff Fongi na mona bosala émission na Ebuyeba. Oh évangéliste quelle grâce vraiment na linga komi na pesi yo mbote wayambo na pesi yo mbote quel peuple donc te na linga kebi vraiment nzambe apambola biso ba diaspora pambola biso be étranger pambola mboka na biso Congo balianga no na pesi mbote bana pe ya Maroc na pesi mbote Bosco Maziana Pablo Scorba na pesi mbote Tonto Ondi na pesi mambota trop donc bino nyoso dans les bons papi gene yeyo nzamba pambola bino na kombo ya Yesu Christ Masi. Amen. Voilà donc tokomi na suka tosisi na biso ya mwana mwasi moko to lukaka ye kombo na Sylvie Kangi. Ba bisa soza na Londres Sylvie Kangi. To pesi mbote belé so mona lisa absota sinto yeba Sylvie Kangi na Londres. Mwana mama pasteur to pesi mbote belé na bike to mona yo ba Riziki Sela bazaka kote wana kuna Maman Loso, Riziki Sela, et pas maman pasteur. Hein. Donc, bon mon nana, c'est la famille. Voilà, merci Nabino Mandeko Bolandibiso. Je crois que l'histoire, il y a Ndeko Nabiso, ça va continuer parce que Boyoki a comme pasteur. Toboye Basiko yo, Maroc, Brésil. Maroc, Angola, à côté de tout poto nengeni, le leur ma pasteur nengeni, baliangando, des fois. Vraiment pasteur Charles na pesio mbote Charles Moulamba na oki ozara na Paris, na pesio bambota trop les Brésiliens. Merci beaucoup. Donc merci Nabil Mandeko Bolandi biso d'ici là. Botika malang, tolo bela vie. Bye bye. Moïse Mbala, Kennedy Mbala de Paris. Moni lisusu okanga kanda katia bolingo aswera ko bondelo zongisa bolingo oyesila kite. Parent Mobala Sandrine Sengal, Kimbenza. Lelo yokeyo. André Ntsumbu. Lelo yokeyo. Chérie ya mama adenani alula yote oh. Rosa di Rosa. Nani alula yote oh. Na kitoko na yo. Nasengaki na nzambe poto bana seko nabondelaki makasi aspe ya mama Marc Makalazo professeur nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi aspe ya mama Gina Kiakou na Paris Nies Mateus na Paris nani alula yote oh Germain Mampuya nani alula yote oh na kitoko na yo nasengaki na nzambe poto banda seko nabondelaki makasi aspe ya mama Ambro Jenny Dikengele Elembala Légion de Paris nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi aspe ya mama Noëlla Kunga de Bundes Didier Mozinga de Francfort Alexis Nozé Anta Jean-Marie Soba de Londres Franck Massaka de Zurich, Chabani Manuel Mac, Gisèle Nyengetan, Karine Yengaboule, Mwana Paris, Chifa Kamba di Malela, Ado Senga di Sengomoka, et Doziola na Suisse, Patrick Luzolo de Genève, Mokili ya Nzambe makambo maleki oh, Mokili ya Nzambe makambo maleki oh, Mokili ya Nzambe mokoti oh, Epa ya kendanga ya wama wana motema Nzambe Mokili ya Nzambe makambo maleki oh, Mokili ya Nzambe makambo maleki oh, Mokili ya Nzambe mokoti oh, Jimé Chapa de Paris, Antonio de Mavakala, Lando Kunga de Jena, Spanion Dombassi, Géo Kisunga de Géo, Taziro Tazimambo. Ngambo nini nana mema moto nini nana boma eki ya romarike yo astre
Nanga papa kolera Diana Saïdjens na mama Jetou Fifi Landu Odi basango ya Divine Landu na Naomi Makaya Titi Sumbu Bilele Lelo Ngai na lolite mosala seko banza yo Utotika ngai na koma na ngai mwana mawa Salo zongela ngai nokenda kowai Brigitte Maya Diana Bolingo Oyo pesanga ekomisanga denge Utana lula yo na koma seko reve Ngana zalata moumbu na yo Roger Divine na Wivine Diana Su Bolingo no eleki Tiamato olo na talo Pour la première fois na mona yo na lova yo Coup de foudre beta motema nanga Ya dada dubwe Diana nangai Mabena sanga yo boya kolimbisa ngai Nesiko pardonne yo préféré yo sanctionne ngai Nakosuka wapi no lenge komyo memela ngai DJ Kisalou, son Chideric Tamba, 4 saisons Tangwa bomwana esi elekake Oni okanda lokola kake S'il te plaît songisa bolingo Komotema nangezo se nye Manda mandalala na losambo Lipasa nanga kade Mama Anina na Deborah Yana subu na zobanga nanga déception Soki moye ezali osala ta confession Wana moi bambanda basalela yo promotion Wana susi ya motema nanga Dansi ya Tusevo Chika Malamba Mama Bibi Nzaza Noah Diana eskazo yeba ndenge nazo sufri Ntango kolala ndenge nazo santi Molingo ya tindinga pe na conclure Na mikaba na losambo mama Diana Kelason Hélène Nanono Sumbu Diana Sumbu na komi obanga nanga Soki moye ezali yo salata Wana moyiba banda basalela yo promotion Wana susi ya motema nanga Dide mo perso Mwana Liège Papi Mundele Viva Menga Ami de longue date Kesha Les grands déclarants Gabi Tem Mama Lumba Julien Niatier Merci Zedek Mama Jolie Madame Aimé Namokolango ya suka yana tango toka mwanaki Liloba na nga talo ngana lingaka yo Obwaki wapie Jana bolingo na nga obwaki wapie Bolingo ya bomwana jana obwaki wapie Ulrich Tondo Yakatobi na rumba